Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. Peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. Na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de... Yesue kumamba oh kumama mwana na nzambe kumama ayaya kumama Yesue kumama oh kumama mwana na nzambe kumama nakati ya bakusi yone kusi na yuda nakati na mai yone mai na bongo nakati ya kosanga na ngai yonde mosumi kosa mvula pona ngai kumama Yesu mwana na nzambe oh kumama Yesu nzambe na ngai nzambe na ngai mwana na nzambe isika yo vandi mitwa mama nzambe Yesu kumama mwana na nzambe simbole na mokule yo mama Yesu kumama tu mama yo muzesi ya nyoswe Oh, biso za problème te. Yo jour yo yaki, yo kota ki na ingénieur wana na kata ndako haki. Muto ali bomunene. Bo koti na ingénieur pour bon ça pour na place na mane ko ingénieur. Yo do kota na ingénieur James. S'il vous plaît, botika complication. Aloba. Jour ali boso tong na yaki. Natali ndako na sali contrat de bail na mukolo pango. Bozala ite. Deuxième tout temps na yé pour na sukula ndako na kuta bilo na kati. Mwana sukula ndako ezala ite. Bobilo ya na kati te. Omone na yebo, nga place na ça, daba bengani na biloko ya libanda. Lelo ngwana okota. Na ebite so bino bo bana. Nga unde na bude ba misele nga de bilo de bikala na. Biko na compétence na na kala ko. Ani ku ba fanti. Yo na ndenge na yo na to tabande ko te banite. Do bino mbele ka ndako. Ya mwana mama. To epo na ngana epo na kota ndako. Mutu na mutu akufa lisuni. Nga elima muna yeke. Oh, siko yo pese mbongo pane. Nga pese mbongo pa ne fâché. Fâché ko le pango. Ko mbuta nda memenga fâché ko le pango. Fâché commissionnaire mbuta nde ko le pango. Nga pese mbongo pa mbuta. Na ndeni. Ngana epo na kota na ndako na. Zela.
yo opesi mbongo epai ya yo mokolo mpango nani mokolo lupango eza fâché commissionnaire mbuta mokolo lupango eza mbuta commissionnaire fâché j'ai des preuves locataire James yepe ndazali témoin na biso ye na fâché locataire oui contrat de bail na ngai yango yo mais yo mokotana ndoko botasi bokotana na nyoti bokotana na électricien on a te abongisa courant yo moto yaka na électricien apeti na bango quartier bayebisingaki bapeti na bango quartier bobongisa courant na électricien libu monene wana James papa aza ingénieur asala na quartier yo ndo oyebi te kasi fanda to explique yo po tozokota sona Marina apesa da mbongo na ngai nasali contrat verbal naza besoin okota ndako na parquet ya kalamu badiscussion tala kuna ozela respecte ngo finga ngai omona kadena te bakangi bango liko escroquerie wana mbuta na fashi baya na leki yana bango liboso mbuta oyo alandi fashe bavandaka wana ngai na locataire na bango ndako na ngai naye kocomprendre ke ntongo nakendaka koteka yo kendaka priere bakotisaka bato na kati ya ndako oyo ndako omona biloko na kati te omona kama bilamba na biso te na kati ya ndako James omona wana James aza ye pas locataire afutela bango bana parquet ya kalamu bokende lokwa yo kutu wana contrat papier ki epeka kobakisa plainte no et puis boza bino moko te bamsusu mpe bayaka awa baninga na bino daya baporter baplainte yo mpe keyeka na contrat oyo mpo bakisa makala lokwa nafutelaka na obima na ngai te bale bino mbo obise garantie combien de mois maman pardon non na kalamu na papier bami mikolo bakosi bango kaka bomo bamama mikolo kutu baye awa kaka bango ba jeune garçon mbuta sela age na mbuta commissionnaire fâché bayer fâché commissionnaire ali na suka James akomi locataire heureusement biso kutu futa bakanga pe na James wana biki James bakabona na mbongo te il faut bakanga pe James ma sœur Kanoshimpi je vous dirais une chose maman aujourd'hui le foncier ils disent on reconnaît un moine par son habit. Or, ce n'est pas à forcerie, ce n'est pas à priorité. On ne peut pas aussi reconnaître la personne par son accoutrement. La personne peut s'habiller. La personne a quoi kolata, a quoi peut kobunga o yazali. Mais ce qui est l'essentiel dans tout ça, une personne ou a vendu na kati ya réalité ou nzambe azali kotalisa yo. Et c'est pour cela que je vous ai toujours dit, le Seigneur, notre Dieu, parle d'une manière d'une autre. Et Nzambe wazalaka bolingo, asalaka toujours bienfaisance na ye, na batu oyo balingi ye, na batu oyo baza komi pese pa na ye. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme la lumière, parce que lui-même il est le chemin, la vérité et la vie. C'est par là que tu comprendras Dieu agit selon sa façon. Maman, Nzamba kwe kolobela yo pe, ne te sous-estime pas pour dire que papa te son jour partagé nangai te. Il y a des signes qui ne se trompent jamais. Tango Nzamba lingi kotali sana moto. Nzamba koy kopé son songe, mais mingi to ratakango pourquoi? Parce que nous ne sommes pas édifiés, nous ne sommes pas affermis dans la vie de prière. Yango mona ka ba message ebele Nzambe, toza ko rater ngo di kabo to li kanyisi oye ko yana biso nyonso. Ma sœur Kanoshi, je vous ai toujours dit une chose. Moto ebi mabungisi Nzamba zate. L'Éternel parle d'une manière d'une autre. Moto moko te akoyi koloba ke ngai lokwa na sambela kanzambe mingi na vandi na makanisi ya nkolo azali te mama na ngai. Nzambe asalaka grâce à qui il veut, à chacun selon sa grâce. C'est biblique ma sœur. Nzambe apesaka na moto o ya lingi moto moko te ayebi mabomba mina ye azali te même ngai. Papa no amolimo oyo na koyi koloba te na yebi makanisi ya Nzambe parce que Dieu m'a créé selon son image. J'ai été créé par l'image de Dieu, tout comme yo pose la créé dans l'image ya Nzambe.
Oui, papa, je sais. Mais ozo singanga non koko salango te. Ada mérité ce qu'il a fait, papa. Yebisanga ina ngena sala nini. Ye azo courage ya kokota ti aboma ba parents nanga. Yebisanga ngana zana courage ya ko pardonner. Bien sûr, eza volonté nanga, eza volonté nzambe te. Ata nzambe mona likolo abi. Bible yebisi biso bi moto akoboma par l'épée, il mourra par l'épée. Attends, la Bible c'est compliqué. Il faut pas interpréter le parole selon les yeux, selon ce que vous êtes en train de lire. Non, ma soeur, la Bible le dit ici. Il faut pardonner 777 fois 7. C'est ce que le disciple... Je n'en disconviens pas, mais si aujourd'hui je suis sans père, sans mère, c'est à cause de Ada, papa. Le leçon dans ma parenté, c'est à cause de lui. Dis-moi, non, pardonnez, comment est-ce que je peux arriver à pardonner telle personne, papa? Je n'arrive pas. C'est au-delà de moi. La personne qui ne pardonne pas, même Dieu lui-même, le Père, ne le pardonnera jamais. Il faut savoir pardonner. Ce que moi je vous demande, c'est très difficile. Ada a juste mérité sa peine. C'est pas moi qui là, du point de vue de la justice, je vous comprends. Mais moi je me rase que le pardon c'est une puissance qui libère. Kanoship. Yoza mwana nzambe. Oyebi nini o nzamba sala pona yo. Nzambe ne mta permettre kino lelo ozala. Na bomo souffle o nzamba pesi yo ozofutela ngote. Ninga yo nazoloba liboso na yo. Je ne suis qu'un simple instrument. On nzamba zo utiliser ngai pona ya ko édifier yo. Mais nzambe na likolo ma sœur, lorsqu'il le parle, je dis merci à ces dieux-là. Lorsqu'il donne le message, lorsqu'il parle, ce n'est pas en vain. Parce que nzamba zara toujours na plan moko merveilleux pour toute personne. Nazu ba révélation ebele maman ngai. Sungangai nakutana na famille wana. Je sais que le Dieu tout-puissant qui a permis à ce que tu puisses totaliser encore ces jours, ayebi o azanango, ayebi ba plan merveilleux azanango. Prisca, ne demeure pas comme un incrédule, tu es une chrétienne. Nzamba kufaki ne kuluzu, yatala masumuta. Lui qui s'est fait homme, étant esprit à misali moto pour ya kukufa pona masumu na biso. Boni o ba cholite, boni o ba fingate. Madame, moto o memi masumu ya bato ya yebate. Mais papa, je savais au moins que jusqu'à ce qu'elle a été mais j'avais accepté ça. Nandima qui est bongo, je n'avais pas jugé ce qu'il faisait, mais jusqu'à ce que comme à niveau comme mes parents, mes parents, je te permets pas. Non, je vous permets pas de continuer à pleurer. Je vous permets pas de continuer à pleurer. Quand dire sur mon thème à notre pharaon, pharaon a joué mon thème à Tchango Libanga. Pendant que Moïse parlait, Aaron parlait de la part de Moïse. Ce n'était pas ma parole où tu n'es pas na bango, c'était une parole où tu n'es pas Nzambé, Dieu le créateur, le Père. Oya kitisi makambo, pharaon a boya, oyebi soro ya Égypte, suka suka. Pharaon a bungisa makambo, pharaon a perdu voire même na aîné na ye, pour nga ki a tchatembe na maloba ya nkolo. La justice ya mokili ekoyi kosala makambo nango, mais la vraie justice, c'est la justice du Dieu le Tout-Puissant. Kocha motema na olokwa ya falote, kocha motema na makasi te. Mikitisa loba na nzamba sunga yo. Nzambe wa permettre ata lelo ye ozoloba frère Adawana aboma tout et tout. Mais nzambe sera permettra qu'à monter, ça allait pas arriver. Il est le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui permet tout. Oh biso to mona kana miso mokili. Attends maman, oh to mona kana miso mokili, zana miso mokili. Lorsque mon Dieu a consolé mon thème, Oyezali Banga. Kolo oyo apesinga i révélation, Nzambe oyo alobi katinanga. Puisque tika été dans mon famille wana. Je haine si dit l'Éternel de la part de cette famille. Et au travers yo, laisse que cette famille ait sa grâce. Au travers yo, laisse que cette famille ait retrouvé et loko yo batikala ko yambate ya mutuya. Qui est notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Ce n'est qu'à lui qu'on peut retrouver tout ce que nous cherchons.
La vraie paix, tu peux pardonner Ada. La vraie paix, quand tu t'agenouilles de tous les jours, tu s'agenouiller, tu pardon en Nzambe wana, tu clémence en Nzambe wana, même pour la vie en dekunanga wazana boloko. Si quand Nzambe wana akutana na ye na grâce wa linga sala ye. Mais si quand tatano amolimo na kutana na famille wana, na lobela bango, po eza ya bango, ezali message on Nzamba sali. Tu es une bonne personne. Nzamba kusale lo ya mineni. Nzamba kuzongisila o yobungisa. Ton histoire c'est comme l'histoire de Job qui a été tenté par les diables à plusieurs reprises, tenté et retenté. Mais Nzambe o ayebaki ke Job a pesi motema, yo fosenga motema ya Job wana. Nzamba peso yango. Peu importe où Satan a koluka, peu importe où mokile koluka, mais yo vanda na motema ya Job. Ce qui n'est pas facile pour nous les humains. Ce qui n'est pas facile pour nous les humains, c'est facile à Dieu. Yaya. Ada minute bazong c'est sous la prison. Ada deuxième prison. Deuxième prison qui n'angai. C'est qu'on a évité que zonga zonga prison bon comme il matière de fraction. Moi c'est oya lingaki. Moi c'est o wazaki nga bala. Yango. Ndesko moi c'est yango nzoka ada badzela kotaka ya mabe akoma criminel babobaka ba parents ya mwana mwasi. Ya yebite ke ba parents o abobaka wana bazali ba parents ya mwana mwasi o ya lingaki bala ta mokili ndeza muki. Ada zoluka nini na vi nana yaya na ngai po nini adopa kiseluka pasi likola pasi na mokili to salaka mabete moi c'est moi monta kangisa eko découvrir ke ndenge baboti na ba kufa ki wana Nzambe yende mutu akotaka kuna amolo ko lenga sakana na ye ayesu kolanda mona na bango ata yo moko mosanto ata yo moko vraiment ada mona aso pesa nga kimia TV na nga moko donc moi ça na bosa na ebolingo nyonso azaki nango na mobali atangai ya Teresia mobali mobo aboma ba parents na ngai obi pasi ya ozanga baboti bakufa ta ya kobela bakufa ke bato ba assassiner bango et puis na yo découvre que mobali o nazana ye atangai na okangisa ye na mona ka ye penza po achever nga pe atina suka pour savoir que ba parents na nga mosantu na oyebati na osandeli nde adabima ina koma ina kama espoir ke mwana nga ndenge abimi et puis fu yango pas na ba initiative moko ya bien adazonga classe katanga zimuta malamu alinga yo longola ona pasi fo mona mwa alinga yo sunga yo Nzambe na ya Teresa yaya Dela na ngila na manya kwa kula ka. Bakitela okasana na ya Teresa. Maman, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maman. S'il vous plaît, maman. Tokoki kofanda. Kofanda papa. S'il vous plaît. Nazaka yo fuka maisa lelo ko bafuka mela kaka mkono kwa mezali te mama plus kaisali telema to solo la mama ya kusana telema na kosekela toza ya kufuka mandinga mama telema Maman ngai ali pasteur Serge Louyeye zali mokambi ya maman Kanushimpi donc avant toute chose tokumisana nokolo na biso soki bokoki ko accepter parce que tokanga miso to bondela Nzambe na bibele Nzambe oyo azali Nzambe ya banzambe nyonso yo lobi na mokanda na yo ndaku oyo yambi basali na yo ezali ndaku oyo epambwami
yawe tika ete masolo monso ekosolola biso awa ezala na kati na maboko na yo. Monisa kembo na yo na kati na masolo nyonso eleka na kimia obele na kombo na Yesu Kristo azali nkolo pe mobikisi na biso nyonso. Amen. Maman, premièrement, tout ce qui se passe dans votre famille, Nzambe na likolo ayebi yango. Moi j'ai toujours dit esengo ezalaka na bato oyo bayebi Nzambe lokola kolo pe mobikisi na bango. Maman na yete po ma sœur Kanushimpi abakisa lisusu mbeli na pota oyo yoza nango déjà. Mais ngai na ye pour que esika oyo mabe ezalaki Nzambe na biso ayaka pour que atia kimia. Esika oyo molili ezali Nzambe ayaka pour que atia lumière. Mwana na yo ya mobali esika azali kula na yebi ke Nzambe akokutana na ye makamba malamu ekoleka. Mais l'infraction aussi est individuelle. Donc moto oyo akometaki oyo ezali mbeba wana aza kosibir peine na esika azali. Mais nkolo akokutana na ye po Nzambe oyo nga nasambelaka na yebi ke akokutana na ye. Mais na sololaki na sœur Kanushimpi parce que ezalaki recommandation divine. Na libondeli na nga tango na bandai kosenga na tata Nzambe atalisaki ngai makambu na sima ya sœur na nga Kanushimpi oyo esengaki aske nakutana na famille na mama oyo aboti papa Ada pour que na solola na ye. Donc Nzambe alingi libota na yo mingi. Nzambe? Oui, Nzambe na likolo. Nzambe azala alinga kutata Nzambe soka alingi libota na koza boete. Loko nyoso wabotola bandeko momai na ya Nzambe ayebi mama nini sala makambo. Ngai Nzambe ayebi ngate. Maman Thérèse oyo amonaka na molili fourmi ya mwindu na se ya libanga azali Nzambe oyo akoki jamais kobosana moto ya keli na elilingi na ye. Maman Thérèse nayebi ke oyebi nkolo wana. Quand bien même souffrance ekoki kokomelo na vie, mais lobi te qu'il faut désespérer. Moto oyo atiaka elikia na ye na Nzambe azwaka toujours solution. Azali maître ya temps pe ya circonstance. Oyo nyonso to elekelaki yo na passé, Nzambe wana alingi a restituer yango. Azongiselo esengo oyo bungisaki. Mais si et seulement si que tu crois sincèrement et réellement qu'il est le Fils de Dieu. Yamba na motema no mobimba ndima ye mama akosalelo ya minene na kati na libota na ye. Ngai na libondeli na nga maman Thérèse Nzambe atalisaki nga ske naya na libota na yo. Napesa yo sango na ye ya malamu. Natalisa combien kolela na yo oyo lelaka ya pasi wana ndenge omikanisa ke Nzambe abosani yo abosana yo. Et pendant que je suis en train de vous parler, maman nanga Thérèse Nzambe azotalisa ngai faut kota na bino retraite ya 3 jours. Et na kati ya retraite wana maman vision apesaki nanga na kosenga na Nzambe nanga o akosaka te. Amonisa pe na bino lolenge moko ongai nazali komona. Maman, le salaire est individuel. Mais Nzambe nanga azali kolakisa nga yonde il faut que ta retraite wana maman. J'insiste sur ça. Yo zali mutu ya train ya libota. Sola non na ebisi yo yonde mutu faut ba mi pesa na mabonde. S'il vous plaît. Na grâce na yo, na kolela na yo, Nzamba kobimisa libota o na kati ya zamba ya molili ezali. Maman, ce n'est pas facile. Nakati ya molili o bozali. Donc Nzambe azana balolenge na ya salaka makambo na ye maman. Ce n'est pas pour rien moni na insista qu'est-ce que sœur Kanushimpi aya na ngai awa. Aya na ngai awa namona bino maman natalisa bino o ezali ba directif ya le Seigneur de Seigneur pour que fin que na kati ya makambo oyo grâce na ye loboko na ye yanguya emona na liso. Merci. Ah, je vous en prie maman. Oh yokayo na comprendre quelque chose. Nzambe na yo aza vraiment Nzambe. Amen. Parce que yaya nanga nazwaka temps mingi osola na ye. Ya Thérèse na yebi ke mukomusu na yaka na esaka il faut kota mabondi. Pasteur ayeli yo pe kaka liloba moko. Yaya zwa temps yo prier. Nzambe ana mabombeli oyo abombeli yo ntango osambela
odécouvrir bamerveille ya nzambe nga nakoaccompagne na retraite wana ya 3 jours toprie elongo mpo toluka elongi ya nzambe ma sœur Kanoshinki yo mpe ifo ozala na retraite ya 3 jours tokokutana bamama oui yokangai ma sœur je vous ai toujours dit nga soki tosala bapriere nga na yo je suis dispo mais ya famille na bango etani ngai te soki naye kotika c'est juste que presque oinsistaki ozalaki na besoin kutana na mama Thérésia et comme naza na problème na ye te ni na membre ya famille na bango yango na accompagne oti awa mais kokota priere ngai na bango en tout cas papa maman le Dieu du ciel nzambe oyo ngano tosalelaka nde azosenga na ngai nazo insister toujours na n'endixi jamais ton cœur parce que nous avons une merveille belle. Nous avons une merveille belle, ma soeur. Nous allons faire la prière ensemble. Tu recoutes ta retraite ensemble. Là, maman pour le coup mon colo na biso et mon analyse. Et malgré tu recoutes ta retraite, toi la maman on a limité aux alana na obalobaka. Na moto mosusu libanda to lokolo moko libanda lokolo moko na kati te ni kotisa réellement voilà ni kotisa réellement reconnaître nzambe wana azali nzambe na yo misenga susu bolimbisi na kati ya motema otango tokokota retraite wana o vivre loboko ya nkolo y a pas de problème y a presque soko akoko limbisa ada ata mpona nkombo na ngai limbisa ada pardon yaya nayebi te eloko nini emema mwana wana bongo mama ayebi yaza mama alika baada nabokola bango bongo te ntango mosusu mpe nde papa wabi na nzela priere todécouvrir makambo ebele mama pardon mama kofukama te nzambe te non mama Thérésia avanda na yo ata ezanga te mutu na sala eza na prison ata azofuta oyo yasala yaya kasi yo moto ofundaki eza ngai te na minute oyo ngai soki nake kuna na ana eloko oloba te parce que azofuta oyo yasalaki kila tue po azala na prison afuta bapene na ye nyonso yaya soki yoki okoloba balimbisa mama Priska yo mpo oki ondima kaka ke nalimbisi mama Thérésia ngai naza na problème na bino te naza na ti problème ya semeki nao presque ayaki na paster moko paster yango ntango tozosola na ye alobi na ngai toza mpena makambo sérieux il faut tozwa séance abi likambo sérieux eza kaka na makolo na nga nde paster alobi eza kaka na ndako na ngai awa tozwa temps vraiment ya prière et puis tosala yango lokola jeune il y a 3 jours tosala mabondeli ya 3 jours et puis dernier jour tolala veille awa na pasteur nde nsima aoyebisa biso oyo nini nzambe alakisi donc pasteur ayaki ti awa nana yo oyambi pasteur obengani ete tobengani poni mpona yebi olinga mambo église te mama na nga yaya mpona nga namoni yango eloko so eza moke ozobokola yango ezaka nini ekolaka ti ekolaka ekola bitenda mekana mpo pasteur mpa mekaki koconvaincre nga bi mama mpona ndimi ezali facile te mais nape quand même accord na nga na ndimi nzambe azwa lokumu après 3 jours à prière tozala ya jeune prière omoni eloko nzambe aosala amen mama nasepeli na conviction na yo namoni ke bapriere na nga mpe nakende osala eza epamba te nzambe alingaki ke moto ya libanda aya ateya yo mpo yo ndima nil ne prophète chez soi mais omoni na makambo ya nzambe tokokende obondelaka boye te fo tokoma baproblème na biso barequête oui nga na yo tokomi kasi ntongo toosala bajeune tokende kuna te paster pendant 3 jours ozala biso kasi tobanda oprier il faut tobanda oprier si mosusu sujet na nga ya grand frère ya yo tozoyebisa nzambe susi na biso ezalaka nini parce que jusque là nabunda ya bitumba wana nga mokomanga na première préoccupation na nga oyo eleki makambo nyonso ya mokili mwana nga atika moyibi atika koboma bato wana nde nakoyebaki nzambe azalaka nde paster wana koya awa ayebisanga bimama apartir ya lelo mwana nga moko atalaka nga na kati ya mbuma misu lokola otala eloko mosusu moko mwana nga otika kaka moyibi
atika osimba makila bato na maboko oyebi mokolo mosusu ada alobanga mama mpo ozala mama na nga so ozala mama ya nga te ndesi na boma yo donc nazosenga nzambe yo apaster wana paster comme ni Serge tala makambo biso tolikeli wana ndako tobengi déjà mama no emel muswamba na Paris na mama Mami Lufonkende bazela biso tozoya tobongisi biloko tobima botoluka passeport eza te nazoteka na coin moto bato aya asombi biloko na ye natie mbongo na kati ya saki mwa fonga moke elimwanga na saki biloko ezobunga ozata na poso ya kolia te ozata na poso osalikamo te se facile na baki natikela na likambo na nzambe nzambe mwa akota likambo po moto akozwa solution malamu koleka nzambe aza te nayebisa o chaque fois maman ata bapasseport ya mokilo ebungi na lola toza en place mais lokwa yo moko fongoli motema nayebi ke il y a quelque chose o nzambe osala mpo na famille surtout po grand frère atika moyibi atika osala makambo mabe mwana nga na moko bachange ye ada azokola mwana mayele okokotala nga na elongi te ada koma ofungola nga mbwamisi nzambe esalama mama foi na yo ebikisa yo ebikisa mpe libota na biso amen. Je t'aime maman. Je t'aime beaucoup ma fille. Yesue kumamba o kumama e mwana na nzambe kumama. Voilà. L'autre ça la deuxième jour na biso ya retraite. Nzambe na lola azotalisa ngai te lelo akoloba na kati na biso. Lelo akolobela biso na basonge. À la biso na révélation. Alors sur ce, j'insiste à ce que nous surtout tant que tokosala na libondeli ya clôture awa pour nous surtout à kozwa songe akanga yango ozala vraiment esprit ya kovanda kimia ya kotala ndoto wana malembe kino ya kopartager na biso na tongo mpona édifier biso. Donc kolala kolamuka ezaka volonté na ye oyo apesi biso grâce wana ya kozala na biso na kati na oesika azali actuellement awa e na bapongi na biso nayebiki ya koloba susu ya makasi. Amen. Donc maman oui maman nakomela mai te naleta biscuit ezali maman oui nayebi que c'est difficile. Ezali pona kosunga biso mama. Donc supporter déjà 2 jours. Pour aller donc supporter quand il y a l'autre qui s'accroche. Lobi tozo clôturer maman na mai. Kimi encore ezala na ye. Parce que olembi konimba na prière déjà bien. Pour ça l'effort et la prière ça la Yesue kumamba o kumama e mwana na nzambe. Tobateli kimia senga siko molimo na nzambe molimo mosantu azwa contrôle espace onyo surtout anetobondeli molimo mosantu na yo azwa contrôle na kati na wesika molimo mosantu na yo azwa kati kwa ya pasal oyo molimo mosantu na yo esimba kuwa onyo yawe afia molimo mosantu na yo yawe molimo otika kiko sukoso ate eleka mosantu awa molimo ayo otika kiko molimo na yo yawe molimo na yo oh Saint-Esprit de Dieu Saint-Esprit de Dieu Saint-Esprit de Dieu Saint-Esprit de Dieu
makila. Nazali komelisa mo makila. Nazali komelisa mo makila. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Marina. Fongola monoko na yo. Tu dois parler au nom de Jésus-Christ. J'ouvre cette bouche au nom de Jésus-Christ. Marina. Il y a Thérèse Diamond de Yonani. Yo Zalinani. 2% de Jésus-Christ. Yo Zalinani. Yo Zalinani. Allez dans le 2%. Marina. Combo. Na combo na Yesu. Allez loba. 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 Yo Zalinani. Yo Zalinani. Mujinga nani. Maman ngaite. Loba. Loba nino sala pour la famille. Loba nino sala pour la famille. Parle au nom de Jésus-Christ. Tu dois parler. Maman bonne là. Cause à la distraction. Allez Loba. Cause ça ni na nzoto. Mission Nini. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ta mission Nini. Yaki mission. Nanda kuya mwana nanga Thérèse. Allez parle. Nakuta nanzoto ya mwana. Puna buma. Kandina buma mubali ya mwana nanga Thérèse. Nacha malaji na nzoto ya mobali simuluma ya mwana na buma ye na mvute na chimichimu na libota ya mobaji na ye po babuya ye na bantelenga. Nazuluba nalingaka te babunga puna nini nde na bebisa na ndako yo bayamba bango epai ya mwana musantu na mvuta na buma musala na buma musala ya mwana ya mubaji na ye nalingaki na buma me nakukaki nto ndi nankuta na nzoto ya ada ilunga wanye lukula ifale na buma batu ibele ngai nakumaki na nsuka ifale ye akontinue ndi natia mulimu wana na ada puye kaka buma. Le parle au nom de Jésus. Puna nsuka ye pe akunkufu natia mwana nanga Thérèse motema makasi alingaka mbongo te oyo mwana na ye ankumpesa ata moto aza na pusa akonsunga ye nalimwisaka bambongo nyonso ezala oyo ye yatekaka ya kusala kaka na pasi me ya kubika bien te ya kuja te ya kumela te ndi natika mulimu nyonso nakuta na nzoto ya nkoko na ngai po ya zando ye na nga mujinga wanye akontinue mission ya kubuma na ya kubebis na ya kubebis nazali koloba na yo mujinga soki nani ozali na kati ya nzoto oyo okomaka na nzoto ndenge nini. Allez parle au nom de Jésus. Continue à parler. Fongoli monoko loba. Loba. Monte. Nakuta na nzoto nkulu nayaka kunzima ndoyi sinayaka na nzolo nayaka na nzolu na ngai nayaka na nzolu na ngai ya bumoyi nalobi mwana alamba kaka yango nalesa nkoko na ngai ndi mokolo oyo natiaka molimo na nzolu wana ndi nakomaka kosala na nzoto ai 100% de Jésus-Christ. Moto na nkolo ezikisa nzoto oyo yo mama mujinga oyo ozali nazali koordone yo nzoto oyo ezali tempe ya nkolo nzoto oyo ezali tempe ya nkolo nzoto oyo ezali tempe
nazali kokanga miso oyo ya butu, miso oyo ya molili, miso oyo ya kindoki, monoko oyo natie yango moto, Zoto ezali ya nkolo, Zoto ezali tempelo ya nkolo, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, merci nkolo po ozali nzambe, merci po ozali nzambe oyo olongaka, merci po ozali nzambe oyo olonga ya de cela, de milliers d'années, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Zamba Samaram. Oui, moi je suis avec Misala Mabi. Misala Mabi, Vandaki Nakati. Oui, Misala Mabi. Mais Zamba Yaki uniquement pour la bateau à Massoum. Zamba Yaki pour la bateau à Bolo, Lengeboy. Mais ça qui, oh, il y a complicité. La grand-mère naïe. Mais les autres, ils ont 4 alliés. Na osenga biloko 4 balié nyonso to famille ala to mondeli eko 4 balié nyonso to na famille balié nyonso to ya mabe balié nyonso to ya makoko balié nyonso to ya kesa owa balié 4 yango ya ba no puissant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur ndenge nazolo ba maman Anna moni ndenge ba équipe il y a intercesseur, il y a intercesseuse notre sœur Marina, Bazane Kuna en permanence et nous allons continuer encore de prière naïe ensemble. Pasteur Fondaka. Et maman moni nzambende mutasa. Tant on a yaka awa oui naïbi maman. Oko nanga liboso ko chama kolo na kati ya lupango na yo na famille na yo. J'avais senti en vous aux alaki malheureuse, vous allez qui n'a motema moko ya libanga ya ko reconnaître que nzamba ko ekosala na yebi ke onyo kwa mingi maman mais vision oyo nzambe apesaki na ngai tango nazali ko insister to kota retraite ezaki ko monene ya nkolo emonana ndenge sili ko monana wana mais loko na ko yebiso maman nanga Ana a dit tout est possible ezaka na nzambe nde akoki kosala babiloko esalami na kati na libota toujours voyager mais comme nous c'est signé là passeport to mukapete passeport passeport elimwe so nazokanisa mwana nga ada azosufri na prison kokanga kobimisa mpona marida kaka oyo leki na ye moko ezalaki Maman, na bando keloko solo belanga na motema, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Je savais que j'ai senti qu'il y avait agissé un innocent, maman. Le longo la zemi, maman, je pouvais pas supporter. Parce que ça va pour la ligne, j'ai mal au longo là. Il y a un coquette pour ça là. Tout le monde a condamné la mise de parce que papa n'a pas ma parole à veille. Papa est mon pasteur, mais il faut venir la ligne de Samarina. Yana. Ce qui est mieux, c'est déjà le passé. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vignons sur Kalaïsé les qui. Donc, ndenge moko muto botami asika, lo ndenge moko pe vina biso ekomi asika dans le Seigneur. Donc makambo kala totikango déjà dans le passé. Nzamba sali biso ngolu, sali biso grâce ya ko bundela biso na kati na famille oyo. Oyo ngana kolinga totikala toujours dans l'unité, tozala toujours ko simba nkolo wana po yende mutazali socle na biso na libota oyo. Donc voilà. Ya Thérèse ya. Oui, c'est l'équipe. Et c'est l'équipe. Marina wana o limbisa te yende mwana yo ya mwasi. Ya. Mon makambo nyonso. Ngana yeba kyango. Na sima na bino tong bino bolongwe na ndaku. Boka oke koti na ndaku nanga pasi koti na mobile nanga. Tong bino bokendaki tozwaki toyo olanda nzela nzambe. Tokotaki na bozindo ya mabondeli. Nyoso elekia toyoka kango. Mais lokola kindoki era na preuve te yaya na mona ndenge na obanda ko yanga na yeka na nzela biso yaya tala boye tala boye preuve ezate tokoki obeba na ka pamba. Na mona otala amen na alléluia oyo bande ko bima na monoko Marina.
ondima te yaya Maman, mosala nzambe na yaki mama koboya retraite oyo te on dirait na motema nazolinga mama boya yango monaki ntango paster ayaki alobi ke tokota mabondeli nde nandimaki koakompagno na mabondeli explike marina ke adalingi kosambela te marina yebisinga alobi fotelema na mabondeli orke c'était elle la sorcière babonakenisango kobo paster maser kanoshepi omoni te kose déranger te mama nzambe oyo apesaki yo ya liboso wana akorestitue yango lisusu parce que il est capable notre Dieu nyonso to oyo eleki na kati ya libota oyo vous ne savez pas maman bozalaki na ignorance elle pensait que son esprit ezalaki likolo ya molimo ya nzambe ok nzambe nde akontrolaka nyonso nzambe nde atalaka nyonso nzambe nde ayebi c'est lui le maître ya temps mpe ya circonstance na esika oyo azali na permanence wana mama tokotika kimia te tokosunga ye lisusu na mabondeli tokokota lisusu na mozindo ya prière e nzambe ya kozongisa marina oyo bota oyo wana ezalaki esprit isi ekei parce que aza na makasi te liboso ya tata na biso nzambe et puis omona marina a changé na ton elobeli na ye ebongwani na nzambe amonene ya Thérèse donc malgré nazo rejoindre bandeko kuna na permanence Yesue kumamba kumama mwana na nzambe kumama ayaya kumama Yesue mwana bouger j'en peux là abi c'est pas la bouger le colo chérie non qui n'a pas ok comme j'avais dit okobota na Zambie. Na Zambie? Oui, Zambie. Mais chérie, il n'y a pas là-bas. Il y a le coq qui a une mission de service là-bas, tu trouves que je vais bien rentrer dans mon tapis là. C'est auparavant, avant dans une maîtrise, il y a un salon, on a commencé à y aller. Attention, chérie. J'ai souffert, j'ai souffert comme pas possible. Na bombe le nom est sauvé. Tant na bandi ba cours avant la formation. Et quand ndamona yo ka soba ko ndomo na ko pano mo. Na nyonso ka mwasi na tika ngana sa vie na. Non, tu vois maintenant que tu veux faire fier de toi. Je suis fier de moi. Je voulais quand même aller très loin. La licence, ce qui n'aura pas. Chérie, tu sais que c'était pas facile aujourd'hui. Je suis l'essentiel grâce à toi. Tu es une bonne femme. Sur ce, j'ai un grand projet pour notre enfant. On en a présenté dans la. Mais avant de ma photo de Malibanda, dans 5 congés, yo botu Libanda, si y a ça une année pour vous. Moi je vais juste commencer à faire des navettes, venir rentrer. Oui, chérie, on peut permettre, moi on n'a pas directement nationalité. Nationalité n'a pas été. Mais on a joueur, on continue l'école de foot. Ok. La France, non France. Ouais, France. Oui, on a Londres. Français. L'Angleterre, c'est oui, vous voulez changer pour combien de temps? Non, école de foot. Ah, ok, école de foot. Ok, mais ils appellent l'Europe, ça ne dérange pas. Je t'aime. Moi aussi, moi je t'adore. Qu'est-ce que Oui. Ah, bisous, comment va la cima du coup? Les boumons, les okanganga, il appelle sa bisous, il appelle sa tard. Tu as intérêt. Bientôt, là, il va sortir. Oui. Je me rappelle encore le jour de notre mariage. Comment ça s'est passé? Très bien. Ouais. Comment maîtriser comme un poisson et au bois quand c'est bon? Hein? Oui, je me rappelle encore de tes mots, chérie. Et pour maman? Oui, il faut qu'il était la maman. Elle me manque tellement. Et Marina aussi. Marina? Oui. Vraiment. Mais non, il y a des jours à mariage à Marina dans la zone. Il y a des gens à voter. Oui, chérie. Eh non, ils savent pas zélanger. Non, chérie. On a là ta talent. Chérie, Mon amour. je t'avais dit que l'autre dans la réunion. Pour bien passer vos séjours à Wanakati à Congo, et particulièrement à Kinshasa, vous avez besoin d'adresse Moua Kitoko, Yanda Kitoko,
oyo ezorépondre na baconfort mpe na baqualité nyonso. Biso nyonso se souvenir na Flat Hotel Tenazia oyo eza bongo situé sur l'avenue Kalembele Médessa 56 na commune ya Lingwala. Vous avez apprécié bato ebele bobenganga mpona koapprécier niveau ya qualité mpe confort eza awa, mais bosengaka eloko moko bobaki mpona prix. Voilà qu'on vient de penser à vous. Un grand promo pour la bande de tout aux autres Talibanda, spécial promo, une grande réduction. Flat Hotel Tenazia au Sala, 50% de réduction. En tout cas, pour la prix de Mitounissati, au Bengakana numéro de Tchénassé, appelez-nous et vous serez vraiment satisfait. La confort est à Awa. Et le prix que je vais vous donner au foot à la temps au Sala par jour, en tout cas, vous allez très heureux à votre appelez à ces numéros de Tchénassé, vous allez bien servir. La qualité et le confort de l'Ozu Combo et Bazobe Mona Combo et Flat Hotel Tenazia. Ici, il y a la qualité et le confort. C'est-à-dire vous avez la télé, vous avez un exemple et mon salon, il y a la cuisine, vous avez un format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. Et ils ont la primo reçu, la télévision. N'hésitez pas, appelez-nous, et puis n'hésitez pas, faites vite parce que plus haut au tien, en tout cas, il faut faire vite pour réserver parce que qui m'a déjà vous réserver. Donc, il y a des occasions, vous avez déjà un programme de voyage, appelez vite pour réserver parce qu'ici, il y a le courant en permanence, il y a l'eau. Et dans le on a tout ce qu'il faut. Donc quand vous êtes ici à l'intérieur des Tenazia, c'est comme si vous êtes en Europe. Donc appelez vite dans ce numéro. Topez ça au prix à promo. Spécial promo, Flat Hotel Tenazia. Après avoir passé 8h, 16h, 12h de vol, vous avez besoin de bien vous reposer. Voilà. Mais tout est Kitoko, au Flat Hotel Tenazia est rendu disponible pour la vidéo. Pour que vous puissiez bien vous reposer et tant que Kindaka, mes arabes, Kishasa, moi, Ozobini, Tambouli, vous avez aussi besoin de vraiment de bien vous reposer. C'est la raison pour laquelle Flat Hotel Tenazia est réservé numéro à Kitoko. Donc là où j'étais, Zaki Salon, tout Tambouli, tout cuisine, tout côté Nakati, il y a chambre d'eau. Tout est bien équipé pour que vous passiez vraiment en vacances au Kitoko. Et le message spécial, tout ça, il y a promotion. Promotion, une réduction à 50%. Pour y avoir plus à 50%, n'hésitez pas, appelez seulement le numéro de Tchénassé pour y avoir spécial promo et bandinega autant la publicité au Lelo. Dis-toi que promotion peut bannir Lelo. Donc on a réduit le prix pour que yo, nous tous autant vous avez besoin de passer un moment bien à Kinshasa, dans l'hôtel il y a bien pour y avoir se retrouver. On a pris à mon quai, mais confort et bien. Une précision. Nous avons 3 formats à la Flat Hotel Tenazia. Nous avons le format Oyo. Il y a chambre, cuisine, salle de bain. Dans la chambre, il y a salon, nous avons la cuisine, nous avons la salle de bain, pièce à côté. Et puis nous avons le format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. C'est-à-dire salon. Ils ont juste un fauteuil, un format, et puis une chambre, couleur, nous avons un panneau, nous avons la salle de bain, puis nous avons la chambre et puis cuisine puis et puis troisième format il y a 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain et ça vous pouvez juste nous contacter parce que tout ça là on va bénir spécial pour nous, réduction spéciale à 50%. Donc bon au foot à réduire en haut à 50%. Donc c'est une opportunité pour nos autres appeler à ce numéro de Tchénassé pour réserver déjà à l'avance parce que prix je répète mais prix haut, tu es confort nous sur mon art. Ce n'est pas prix en haut. En tout cas, quand vous réservez, donc appelez parce que les chambres sont limitées. Donc, si vous avez un retard, que vous avez déjà si vous avez un magira, vous pouvez des détails, et puis nous avons balcon et au place pour vous mais déjà à l'intérieur, il y a tout, courant permanent, moto cuisine équipée. Tout est là pour que vous passiez votre séjour bien à la carte Flat Hotel Tenazia ça se situe sur l'avenue Kalembele, numéro 256, la commune de Lingwala. Non loin, il y a Sanef. Voilà, non loin à Sanef, non loin, PDK, RTNC. Donc, tout est sécurisé pour que vous passiez votre séjour dans Malam. Conseil, on peut s'habiller, vous allez banda, soit on passer votre séjour bien, dans la kitoko, nous allons vous apprendre la photo.
Adresse Ezaka Moko, Avenue Kanemene, Mélissa 56, Flat Hôtel Ténaz. Ici, c'est le confort, la qualité et le service. Moko, vous allez vraiment satisfait jusqu'à la fin. Merci. Voilà, donc, comme nous tous nous dit que mon petit voyage, c'est vrai que visite est un peu structurée. Mais vous avez un restaurant à Bino. Donc là où je suis assis, restaurant à Bino, Bandeko, au Talibanda, vous avez soit vous avez une manifestation, il y a 10 ou 15 personnes. Donc l'espace est là, venez exploiter ça. Il y a tout, cuisine congolaise, étrangère, il y a tous les goûts et ça. Donc spécial promo, Flat Hotel Tenazia, Boya, Obenga Belé, pour vous servir. Merci. Nous venons une fois de plus avec des parcelles sur notre site cadastré, avec numéro pour chaque parcelle, avenue et direction cadastrale bien tracée. Cette fois, nous revenons pour vous demander de vous presser car les stocks sont en train d'être épuisés. Hâtez-vous et ne soyez pas de ceux qui diront « si je savais ». Nous sommes à Kinkole, à 2 km du boulevard Lumumba, voire Maison José Makila, à côté de la Cité des Médecins, ou 100 Maison Mouzito. Nos contacts. Nous vous attendons à bras ouverts. Bienvenue à toutes et à tous. Ngai Maman Pichou Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition de bino cosmétiques, tout ça des cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça il y a un sérum sous forme de masque, tout ça des crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, boutons, ma palata, et puis qu'on sait un sérum naïe, où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous on a aussi gel douche, tous on a grand format, dans petit format, et ça a mis à paille, ils ont adouci un pot. Tous on a des cheveux. Ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki ils ont quatre pamba, souki ils ont la teinte, ils ont bomisango, ils ont retardé repousse il y a cheveux blancs, pour ça ils ont huile, on a bain d'huile. Tous on a crème, pommade, tous on a savon où ils ont accompagné gamme il y a cosmétique nyonso. Tous on paye na médicaments dans le laboratoire CRMTA, tout dans la pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en haut. Tout dans la crème Borex, où ils ont uniquement pour notre papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tout dans la Diazostimule, où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimée. Tout ça, la zinguinalis, présenté sous deux formes, comprimé à sucer, dans suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, sapatu, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, la allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé la tension, ceux qui tension est mataga, qui a normalisé, ceux qui est a normalisé, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique,
bato bazaka bakonesaka problème ya anémie quelle que soit origine nango menga azo remonter bango eza tonifiant pe ezopesa makasi énergie na nzoto wana eza gamme ya baproduit CRMTA laboratoire oyo eza kotravaille essentiellement na baphytomédicament na baplante médicinale donc nyonso tozoproduit oyo bomoni liboso na bino esalami a partir ya banzete ya mboka na biso Congo à part bakisi oyo nasi kotangela bino tozala bamaladi mosusu oyo totretaka mpe oyo tosalaka tobengaka bapréparation personnalisée ndeti na ka bamyome par exemple tokosala préparation moko mpo epermettre koréduire dimension ya myome mpo efacilité oyo kobota toza na kisi oyo epesaka mpe bato bazoluka kobota wana totretaka en couple bacontact na biso na Kinshasa eza plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na libanda toza na plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 wana eza banimero ya contact na biso bandeko bakobenga libanda na ka maladie songolo pakala maladie oyo ya batene tondante oyo esalaka ke moto abima bamafina na mutu totretaka yango mpe donc kocontacte biso opose problème na yo tokoyeba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo yesu aza bien alobi c'est trop ça mpona banguna na yo c'est trop ça mpona bayini na yo okela likolo se na bwanya na yo otelemisa mabele likolo ya mai okela moi po ekonza na journe sanzango nzoto po ekonza na butu kaka yo nde okeli na nyonso libanda na yo nyonso ezali nde bikelamu okonza mapinga l'éternel des armées okota bitumba nakopesanga elonga nalala pongi lokola mwana moke obundelanga bitumba oyo namona te kaka yo nde okeli na nyonso libanda na yo nyonso ezali nde bikelamu libanda na yo eza bikelamu ye nde mokeli na nyonso yatina nini nabebisa motema na basusi ekoki komemanga na lilita omemelanga bikumba nanga nyonso natikala pepele kongilanga na kimia kaka yo nde okeli na nyonso libanda na yo nyonso ezali nde bikelamu avoka nanga pembeni ya tata nano namona moko kaloba lokola yo le juste juge kombo ya tata nanga justice moko te ekokani na oya ye kaka yo nde na nyonso libanda na yo nyonso libanda na yo nyonso ezali nde bikelamu kaka yo nde mokeli na nyonso libanda na yo nyonso ezali nde bikelamu okili États-Unis okela Belgique libanda na yo nyonso ezali nde bikelamu kaka yo nde mokeli na nyonso libanda na yo nyonso ezali nde bikelamu okela banyama okela zamba libanda na yo nyonso ezali nde bikelamu kaka yo nde mokeli na nyonso libanda na yo nyonso ezali nde bikelamu pona pose nanga mosambisi tata na ngai pona pose nanga molobeli yaya na ngai yesu pona likambo nanga nawe kobanga te pona pose nanga mosambisi tata na ngai pona pose nanga molobeli yaya na ngai yesu zamba Vincent Chilou est-ce que ngam na komango ngam na komango
Est-ce que ngam na komango? Est-ce que ngam na lobango? Ah. Mokile konda na ngai ngana kobota te na lobi na yebi mama na mokanda esiko mama na bibilia na ndako na ye ekomba kozala te mwasi kosopazeni mpe ya kozala te esikangama na ekuluso. Est-ce que mutu moko mpe asokota sa tala esi ekomama doze doze tala mpona likambo nanga ngana kobanga te mpona prose nanga mosambisi tata na ngai mpona prose nanga molobeli yaya na ngai Yesu alobi na likambo na ngai moto asambisa tata na ngai moto azolobela yaya na ngai sikoyo ebanda boni na eshue bible elobi wuta mokili ezala mutu taloba lokola ye talaka yaya na ngai azosambelanga pembeni ya tata yoka na ndako na ye ekomba kozala te mwasi kosopazeli mpe ya kozala te esi ekangama na ekuluso. Eske ngam na lobango? Ngam na komango? Mokili konga na ngai ngana koboka te na lobi nasengi esiko mama na mokanda esiko mama na bibilia bisika matambe na ngai enyati epesamelinga mpo nazaleki ya Jésus nakodomine nakorenye nakomata mpo naza mwana nzambe esikangama na ekuluso. Eske ngam na lobango? Ngam na komango? Tala mboka na mboka ezalaka na balwa nango biso lokola toza bacitoyen celeste toza bato ya lola mokanda testament na biso to naloba constitution na biso bana nzambe elobi nakodomine nakorenye nakomata bisika matambe na ngeni ati epesamelinga. Eske ngam na lobango? Ngam na komango? Est-ce que célibataire bazar? Célibataire bazar. Vous êtes bébé. Mokili konda na ngai ngana kobala te na lobi na yebi esiko mama na mokanda esiko mama na bibilia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alalisa mobali pongi na edeni alongola ngambo na ye ngambo na ngai ezali ye nakokutana na ye akopesa makoki ye tokobalana esi ekangama na ekuluso. Est-ce que ngam na komango? Ngam na lobango? Ukanda. Mokile konda na ngai ngana kobala te na lobi na yebi esiko mama na mokanda esiko mama na bibilia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alalisa mobali pongi na edeni alongola ngambo na ye ngambo na ngai azali ye nakokutana na ye akopesa makoki ye tokobalana esi ekangama na ekuluso. Merci Farou, c'est ça yo. David Iwantesa, que Dieu vous bénisse. Toute l'équipe de la voix du peuple, que Dieu vous bénisse. Merci à Christian Pongo. Dieu soit bien.
bamwanda yaya nzambe masamba yaya nzambe ya tandu yaya tatu wa balie yaya junior abotie mosala de kulusu ezalaki ya kambate kufano ne kulusu ezalaki ya pelete ekulusu ekulusu azote est-ce que comme na komango est-ce que comme na lobango azote je sois ça bien merci il s'appelle José Nzeka, le soliste. Attendez. Yes, sois bien. Rumba Katina, yes. Yes, sois bien. Merci. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh, yango yo, peuple, oh, si tu as bien, oh. Étoile de la presse. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh, yango yo, na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh, yango yo, La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple,